Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'ère dans laquelle Boko Yamba Yango vraiment. Émission pour le Bélané, émission de classe, émission pour le Bélané, Cellula, émission pour le Bélané number one. Avec le président, mon président, le président Nzinga, toujours mon qui dit compliqué, compliqué, n'anglais, compliqué, abonné na biso nyonso surtout esika ete bozali bao bolandaka biso bolandaka te bosabone na chaîne na biso émission tolobela nde émission kitoko et puis na chaîne na biso Shilo Gospel Cinema TV na émission tolobela nde Media TV baneza ba chaîne na biso ya honorable Blaise Nzinga balobi kuna nde tozwaka ba message ya bien tozwaka ba news ya bien ba information ya bien basango ya bien ya musique ya théâtre sport makambo nyonso surtout na ba chaîne wana donc kota mbango s'abonner et puis partager liker commenter et que ça la bien vraiment tu dis sous le sujet mon lelo à faire dot donc ils a problème makasi balobi dot ezala kalibala donc il faut que la prudent na likambo etali dot yango na lelo to eli bino vidéo ne to lobaki to ba to lobela makama mabala to lobela makama belé vraiment to lobela ki yango na pasteur Eric Yayo to lobela ki yango na conférence oyo salamaki ya ba couple conférence de couple oyo ezalaki na église Jab Ministry par pasteur Eric Yayo to telaki bino yango siko lelo to eli bino likambo ya dot eza libala oyo ki bato mingi basalaka nango bavantir yango lelo tozwaki message moko epai ya ndeko na biso papa na biso Edo Dangi donc ye nde alobeli makambo wana vraiment yango toyeli bino yango bolanda kaka ndenge toti titre na biso wana bolanda mpenza émission oyo et puis to partager vidéo oyo ekozala mpe bandeko nyonso balanda yango oyo baza bamarie oyo mpe bazolinga babala oyo mpe bauti kosala bapredot baza na bafiancé donc bolanda bavideo oyo to partager yango to teya bana na biso na message oyo bacommentaire na bino kosala bien oyo baquestion na bino mpe kosala bien mpo tokorépondre bino susu na next video na biso oyo tokopostele bino vraiment nzambe apambola bino bolanda émission kitoko oyo tosaleli bino papa Blaise Nzinga honorable tolanda yango merci na bandeko nyonso surtout oyo bolandaka biso boza ebele merci na pasteur Eric Yayo merci na pasteur apôtre John Kandolo papa Patient Nokoko pasteur Bob merci na papa Adolphe Apela merci na papa na biso pasteur Eli Ngalasi merci boza ebele ba pasteur nyonso Cape Town basala na nzambe nyonso tobosani te na communauté congolaise kuna tozomona kuna matata tozomona ba Corsi Mangaribi tozomona ba komata commandant Lorenzo tozomona boze belé kuna donc ba maître Jesaka ba maître Tipori boze belé vraiment ya bino yango wana ba président David DVD na retreat ya bino yango wana donc émission yango bolanda yango président David DVD na retreat bolanda yango ba maître Chico bolanda émission oyo kitoko makasi vraiment to partager yango bana na nzambe nyonso tobosani te les grands maîtres Ketos tobosani te Yahweh tobosani te papa na biso Chomba bana ba staff à retreat tobosani bino te Wembec mobimba bana Pérou Cape Town sortir mobimba donc Cape Town Afrique du Sud mobimba bandeko tout bolanda biso bolanda émission to lobela ndebo partager yango toleka mbote na bino bandeko nanga mbote na oyo nyonso azwami po ayoka message oyo na memeli bino lelo ezali message moko e ronjaka nga etungisaka nga mingi mais na ba etonga to ba église toleka tomonaka vraiment ba pasteur bazwelaka yango tante pona komeka ko expliquer ba makambo oyo to bateya biso lolenge nini tokoki kotambola na ba circonstances pareil nali natalisa bino moi ba makambo ebele kaka surtout chez nous les Africains bon spécifiquement na zo beta masolo étant que congolais tomonaka mwasi na mobali bakutani balingani mwasi alakisi mobali ba parents mobali akutani na ba parents pe kaka ndenge ezalaka mobali abali mwasi na ye en bonne et due forme donc l'homme a doté mwasi na ye abali ye coutumièrement donc apesili mbongo mwasi akomi ya ye
Mais revenons pour que le mariage, bibliquement parlant, le mariage est ali mariage au ezananu ya coutume. Selon la Bible accepte le mariage au ya coutume. Ou un mariage échange entre deux familles. Donc coutume ya wana c'est l'homme ndi adotaka mwasi na ye. Bato ebele ba symbole ya dot te. To comment on a dot ça na oneti kaka eloko moko neti kaka symbolique. Signification exacte. Toujours se tromper. Les lots tous on a pas problème belé. Na ba relation, na ba foyer, na ba famille, et ça beaucoup plus lié na makambo ebele. Na couper cet exemple pour boye ba eloko ni na lina loba. Au moins na mwasi na mbali, ba bala ni mobala pesi dot. Ba exemple ça moi ebele mena ko kene na moko moko. Au moins na mwasi na mbali ba kutani. Ba bala ni mobala pesi dot. Libala ba fandi mwa mukie. Libala epanzani. Pour des raisons diverses. Na koza apena spécifique na ba raison te, libala na libala ekufaka pour na raison nango. Mais au moment moi si côté akei ba ebisi oza moi kitoko kubanga te libala msusu koya. Oui, c'est comme ça moi si kitoko. Mobali pe côté akei. Akei tam msusu pe akute na molonga ni msusu pe tam msusu abali. Mais tout ça on a un côté à moi si. Si comme moi si tant où il y a qui côté msusu, na lobi bien ko kabwana na bango ezali pour de raisons diverses. Je ne donne raison à personne, tort à personne. Raison kako iko kabola moi si na mbali. Alors moi si akei côté wana akutani na mobali msusu na côté ya kindaki. Mobali yango ye lisusu na famille ya moi si aye adopter lisusu. Na lingina tout na bino bandeko nanga. Est-ce que bozo yeba impact ya ko doter moi si? Webi cérémonie wana ya ko doter moi si. Je parle de l'africanisme. Oyo mingi ezali na peta masolo ya biso ba congolais. Tango to balak omona na kati ya otobengaka facture hein mukanda ba komela mobali malgré sa facture te mais to bengaka ngo facture o ba pesaka mobali o mona basengi mafuta basengi munduki basengi mungwa basengi nzungu malgré na monde na biso alilo tamsusu to pesaka ngo lisusu teke nzungu boye na nzungu mais quand même to salaka contre valeur ya biloko wana basengaka sikoyo yo mwasi bapesela yo mungwa bapesela yo mafuta bapesela yo nzungu bafuteli yo lisusu na mbongo na valeur symbolique ya mbongo lisusu pona kaka ensemble ya dot na yo parce que dot eza ensemble ya biloko ebele. Maintenant yo libale sili na mobali ok côté msuba obala yo bapesela pe quand même dot mais to so na libalo yo tikaki na libalo yo tikaki bapesela yo mafuta bapesela yo mungu biloko wana nyonso na tangi mais yo tiki libala ngo ok pour de raisons tam su yo mto ana raison to chaka yo mto ana na raison pour to kene mingi te moi si ana na raison libale sili mais est-ce que ozo oyeba impact ya biloko oyo bapesela ki yo parce que moko na moko ezalaka na symbole nango mafuta eza na symbole nango mungwa eza na symbole nango mwinda eza na symbole nango fusil eza na symbole nango liputa mama oh bilamba papa tout ezalaka na symbole mais est-ce que tangu tokabwanaka toyebaka ke tozokabwana na ndenge ya maloba toloba na boye mais na symbole oyo tosala tokabwani te? Est-ce que toyebaka yango po tozokabwana bon tokabwani na kei na nganga pe na kepe côté mususu pe komoluka libala to peta musu libala ye
Maintenant libala wana yo ok yo mote ok na alliance na yo salaki liboso ata o mobali azola kinga bambanda o mobali asaki nini parce que mutu akendaka na poisse ce n'est pas l'homme mobali so akabwani na mwasi mobali so akie mobali akendaka na eloko moko te ya mwasi parce que ce n'est pas la femme qui avait doté l'homme mobali nde mutu adotaki alors so tokenda ona ndenge ya terre à terre tomona ke mobali mutu azana ba droit nde tolobela nde émission tolobela nde toye na film mpona kobeta bato bazoyoka te toye na film mpona kobeta bato nyonso bakosala badésordre donc film oye yango tolobi tolobela nde émission tolobela nde toye na film mpona kobeta bato bazoyoka te